ana misatu bango yoyo déjà après si batu passe ma akufa si mwana batu nyos munyo so mu doliate. Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu penses à ton maître Richard? Oui, banga banga yebikande makambo ndenge bandela ki na ibandeli. Alors batunyo tupi bakoma irwani tukubanga ba maître ba obeta biso bana ngiringiri boy na boy po anyamate tufana na ye tozala na ye topesa ne mbote tosola toliane ensemble. Mais zalaka na ekenge. Vivre ekenge. Na ye mo ba yemba ngo toliane ekenge. Kasi yango na sekenge so na ekenge te ma trop. Bercy aza mwana ngiringiri ya tongo ya moyi ya poko. J'ai pas beaucoup de la Bercy. Ah oui, voilà, bon, Togolanda, l'obindeng tout à qui morgue, fidèles internautes, émission Nabino Bolingara Mingi, sans frontières. Et je continue toujours que je l'abino kakaba image. Le haut aux en salle, il y a Maître Richard Mbata, ils ont exposé. Le dernière journée, ils ont rendre hommage. Le lundi, ils ont kende kokunda Maître Mbata na cimetière ya Kitambo. Yango toza sur place, toza bino ba image, bolanda vraiment. Et puis ça biso vraiment pas si ndenge Richard Mbata, jeune Kaza, atiki biso penza très tôt. Oui voilà, toza na salle, voilà, tozo continuer kozwa ba interview pour na bino et puis to tika bino bota la image ya na kacha salle puis ndenge to kende enterrement levé du corps quoi. Voilà, to continuer ba interview na biso. Le Sabsoka pas si tu as remarqué, ti héros, tout le monde a ta présence, un musicien à mon côté. Pour les autres cambo et quoi na makola. Merci moi on a un animateur à l'équipe de l'orchestre, mais tout le monde a vraiment assistance, il y a musicien ni présence à terre, musicien. Ma chérie, bonjour. Bonjour. Bozan de Nina Richard. Bon, Maître Richard, Aza vit dans un quartier, moi on a donc vit dans un quartier, bien sûr, la bien à balai qui n'a donc tout ça rappelle la bolie ma casse. Mais non, quand il banangiringi babaki baroya na sala te bango barole la matanga net na Luanda ba loué makamba katafek makam nyonso baroya te yunde nyo se retrouver en donc il le ba makina on to ko sika nzambe po batika matanga on ngam na biso ngiringi soki ezalaki na ngiringi te to ngato ya pete loka batina ngam ngiringi loka azaki garçon mo azaki bien na batu nyonso ça maître abukano mapeka na enano asusa mutu nyonso bien yango to décider to ya kaka de italaka hommage. OK, siko pona bino bana ngiringi bozolo bani pona Bercy mwana biso to lo bara boy Bercy mwana batu nyonso munyoso amuto liate lo aye allié Maître Richard jugement nzambe ezali prison na mona ngo elobele lo te mais jugement nzambe ezali biso bana ngiringi ata bi prison tsalo ko ngiringi te eloba mi déjà tsalo ko te to ana kanda makasi to mawana kande sangani to zabo donc mais aochalo ko ngiringi te tandis que yaza mwana ngiringi abota mina ngiringi da bo inyeka pona ndenge makama Maître Richard to inde parce que soki ayaki ko luka Maître Richard te azaki nzambe de pour landa na métro bar lo ayaki ko luka en plus ayeko kosa ge mo na bino sala accident azana bien likambo ande choqué mutu nyonso. OK, voilà, merci hein, merci vraiment voilà, tu continues toujours dans l'interview, tu continues. Bon, moi ni le tongo tongo, pas besoin de go bisou nanga. Voilà, le tongo tongo. Bonjour. Bonjour, moi c'est Gito Hotel, moi c'est comme Sinzambe. Na moni on a 4 info 16 na biso que c'est ditaka ta ta. Mais tu on comprend que tu es artiste comédien, ni bokomi awa na matanga Maître Richard. Bon, biso za artiste comédien mais tous za artiste mboka oh mais Maître Richard ça ndeko na biso. On a grandi ensemble, on est né ensemble, on a filmé ensemble, chimoké ensemble, tumbake ensemble. Donc c'est notre frère ensemble. Donc c'est notre frère ensemble. Oui voilà, votre frère ensemble. Mais tu comprends que bino boye awa pour na kaka Maître Richard ou bien boye ko assister pour na part ya Bercy moi na pour azaper artiste le quoi bino. Je laisse la main. Bon, moi je prends la main. Quand je prends la main, je parle comme ça. Mon Maître Richard ndeko na biso ya ngiringiri. Bato belé baye bato batongeto ngende bazaboye.
baza bané grandi angiringi. Merci bien mon angiringi. Merci moi nangoto Richard moi angiringi. Donc toza boye. Tuena toza na mawa ya maître Richard akufi. Toza suna mawa ya Bercy na kati ya prison. Donc tout là et puis ça biso mtema passe au saranate. Bon na ndenge pe ya silence. Et puis singana na mawa po maître Richard o mumu na dae oyo. Ala pamba maître oyo. Soko tumboli tonyo. Donc aoya. Abande pa aoya. Soki yindi za ba maître Richard baza ba maître béton na ba maître Zeis baza kirimo bando tambola bango to ensemble na ba lourd mwamba ba maître na bisongo to ba maître Awaz donc ma solo ba pena ba batu moso toucher tonyo otumboli oso comprendre mais ce que mon na bango akei ça fait mal au cœur vraiment ba bon souvenir bozana ba bon souvenir ni bozana ngo pona maître Richard letinga bon souvenir na zaka ke maître Richard linga petite sœur na e fina Maître Richard Kangana Kwema Boye Mbata comment les maître Mbata non mata moto Mbata anesthésie ata beti biso Mbata et ça eloté yango wana siko bon souvenir na ngwana abeta Mbata pour leki na mwasi mais leki na mwasi comme na John ngapla kontia banzela na ndenge zala kaka mais on est toujours ensemble, to continue vivre toujours ensemble parce que la famille nabiso, ndeko nabiso, to vana na ye, to traîner pena ensemble na ngirengiri. Pour biso ba na ngirengiri ya solo, ya lukutate ya mbata te mais ya solo. Donc c'est un peu ça. Mais ba tongo bino botiki théâtre, beaucoup de musiciens. C'est une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Biso za ba comédien musicien, tout ça la comédie musicale. Comprendre? Tout le monde a vu pas wazé quoi les apôtres nini tous les musiciens comédiens to binaka to yembaka to ba tout beaucoup de podium awa to podium instrument to bini to yembi to c'est qui si ba tout après ça nini to kei ba to kenese na sengo siko bo improviser kata mo lo monte pour na maître Richard bon maître Richard to improviser là en vie boya yoka ba mai na sinanga cimetière surtout betela kelo moko ezaka ya kokanisa maître Richard. Maître Richard, quand tu fermes les yeux, est-ce que tu penses à ton maître Richard? Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu penses à ton oh, maître Richard? Mobali kitoko atunda bolingo loko la mama na ya botaye maître Richard mobali kitoko atunda bolili maili loko la papa na ya botaye oui voilà bon mon est tongo on va aller libérer maître Richard to continuer toujours na interview to continuer toujours na interview voilà tout ça toujours na salle côté corps à maître Richard a exposé to moni pe papa ya mususu baye bana Luanda bana Luanda bonjour Maggie donc ndio zebo olongonuka Luanda oyaka matanga Richard bon ce qui n'a pas matanga ngo po azamo kwa libota yana bango moko Carnot donc azaki pena famille nanga pena mingi taka toza bana quartier kuna toza pena mingi liboke bon ye pa kufa ki bon olo kwa zale ki tema toza famille quoi moni donc fona yaka est-ce que nangola pe ba Hollanda lo bana ba patala mwana na bimolo ba nini na portugais po ba yoka pe na portugais bana ya ngirngir na o bazana Luanda mais kampe ko bana bango pona ton e matanga ya chama Michenet Kanga ntena da falar só vem aqui no óbito de uma família Ricardo que foi irmão do irmão também ya muito bom dia. Ok, voilà, tout le monde délégation à Luanda. Bonjour. Bonjour, Maggie beaucoup. Un mot pour maître Richard. Donc, pesi passe mawaka kaza mwana leki to mesana ki na ye donc pesi passe makasi ndenga ke nzambe asunga molimo na ye pe mana kimia quoi. Voilà. Ok, merci, c'est bon. Tu as toujours une interview.
Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est la demande de présence na yo awa. Oye ko assister Maître Richard étant que artiste comédien ou bien oye étant que membre de la famille bien quartier. Ouais, voilà Richard aza petit na ngai pena donc na yebi Richard banda bo mwana na ye. Famille na bango, maman na bango bandeko na ye, ba grand frère na ye baza na bangola donc tous ça déjà en famille quoi. Tous ça en famille en mo na ye na assisté donner hommage na ye. Il y a Maître Richard Mbata. Nangana tuna ozana ba bon souvenir nini pour na Maître Richard. Maître Richard na ba bon souvenir na ye ya ebele po. Na ozane bien. Na bi jumsu ba petit mo basane te ba manquer nga quoi. Richard a nga somba makambo wana. Asomba on ngamna dozaka ye. Donc na ba bon souvenir na ye ebele d'abord ki petit mo aza très poli. Alors so na mutu nyo tout marqué qui Maître na ye mais wana ko so na mutu nyo surtout très bien donc un bon souvenir les épelé belé. Mais bino ba vie ya Richard il paraît bo boxi Bercy moi na pour na rendre makamba ya matanga ndenge Richard akufi. Ko boxa Bercy ça trop dur. Bercy aza leki ka appelle ko la Richard ko biso nous tout même quartier. To ko boxa été mais eza mi beko ndenge senga ikaki non moi na maya kana ko se retrouver na prison eza na ngope na ndenge mabete asibi peine na ye pour ezaka likambo accident et yaki bon to ko boxa jamais ata mukolo mokoti to ko boxa. OK poto okaki ke fallait bosala matanga na bino na ngirengiri bolinga même pas boya awa na salle eza pourquoi bon ko sala matanga na ngirengiri na bunga yo na yiti nga pe na ka mona terrain wana ezaka ba raisonnement ya batuna oyo bakobanga banga yebi kande makambo ndenge bandela ki na ibandeli alors batunyo tu pe bakoma ero wana ko banga ba maître ba obeta biso bana ngirengiri boy na boy po bazolobela likambo Bercy ndeti baza pour Bercy non eza na ngobongo te ngana uti pe seconda kuna moyo nga pesika bache catapult te na moyo pesika bache batante te ko tamso bana ngirengiri ba obanda quelque part pona non biso tout ozana biso awa tozo continuer toujours na ba interview pour Richard pas vraiment muto abatu bino bomoni Richard penza batu baleli po aza pena muto abatu ba témoignage pe malamu to moni pe fondation Yele Molangi Edi Yele Molangi papa social. OK présence na bino aboye ko landa Richard zaki pe membre na fondation yo. Oui, azaki membre pe na fondation oh en tout cas pe to salnye makambe belé. Maye to tika e pe donc eza kutute. Le staff e vandi ato ko lela e papa social ba ko lela e sali e passe taka fondation nge vandika mokomoni. Donc to za mawa mingi pona Richard Mata. Mais fondation est apporté soutien à matanga ya Maître Richard. Oui. Mais pour ça qui que makamu nyonso eza Bercy mona mtasali makamu nyonso. Oui, en fait Bercy mona sali makamu nyonso mais eza na ba même mise oyo soutenir Bercy mona pona kosala ngo précisément c'est la fondation Edi Yeli papa social. To sali yango ka pona Bercy te mais to sali yango parce que papa social aza mutu ya batu mutu liboso asala eza papa Richard te to ko rendre hommage na ndambo tozaki nango ya misolo na présence physique et puis toye ko suki sabolingo na biso na ye tina suka parce que papa social aza mutu aliaka na batu ka pona tango bisengo te mais na tango pe ya mawa yango moni présence na biso awa eza pour rien te présence na biso ezali pona ko assister et Bercy mwana eye moko Richard parce que tozalaki na ye longo pe to bandi na ye pe to kosuka na tina suka en tout cas toza au cœur na ye que son âme repose en paix. OK voilà merci maman papa ozali kamba oloba likambo ezali Richard azalaki membre ya moko ya fondation Edi Yeli et puis Bercy azalaki membre ya moko ya fondation Edi Yeli donc toyo rendre Bercy mwana toyo rendre hommage ya Mbata o azaki membre na kata fondation Edi Yeli. Donc si je comprends bien Bercy mwana pena Richard bazaki na même fondation yo. Voilà, bazaki ba membre ya fondation ya Edi Yeli. Mais essaye bino ndenge Richard a perdre vie à canal ya camarade na Bercy. Bon en tout cas likambo yo esali batu nyonso pasi. Eza likambo ya sengote esali pasi. Membre na biso to perdre kaka boye mais eza nzela batu nyonso donc tozaka au cœur na ye.
Bercy a eu punition na mutualité na bino pour le Kambasali. Bon, eza accident et jamais tokoki ko condamner to sanctionner nzambe mo ayebi eza accident ye ndenge ba nyonso bazaka tokoki ko bima boye oyebi te nini e ko yela yo mais à propos wana eza liwa batu nyonso. OK, merci maman. Ozali kama baksa suka likamba baksa ezate mais nakanisi yo moko oyoki batu ya papa social ndenge balobi po likamba tango yaka eyebanaka te nzambe mutu ayebaka kolala kolamuka ezali absurdité yango na nyonso tu toyende kolakisa nde bolingo nakanisi oyo etikali ye moko supersa ye azalaka koloba ye yo aza pembeni na ngai. OK, bonjour papa. Bonjour. Oza superviseur ya fondation. Bon, comme on a zo kangate pour première fois naki Eliele. Voilà. Bon, s'organiser ndenge ni pona matanga ya Richard. Bon, biso na ndenge ya fondation za ya mibeko na ngo vraiment to sali ndenge to loba ndenge salamaka. Hein, selon organisation na biso to monaki famille malgré motope oyo amemi likama ngo pesa moko kati na biso tout le monde peut nous soutenir yete oyo nous soyez bien comme Bercy il peut te soutenir qui est na part na biso donc total famille total peut côté Bercy. OK, à part wana to bi ke ba membre oyo biso moko photo ya to rendre dernier hommage tina suka to kotika boete to yebi nde mama ngo za na suka. OK, voilà, merci. Bozo zapé ton premier kolandela Bercy na prison. Vraiment wana ndakolo banayo 565 pour eza likama hein asaki on en côté et yaki to ko pese faute to ko pese be résultat mais le col a su likama ce que même yé moko sika za na prison après sabino polele na bosembo kombo libosa kotanga na si eza ya papa social yeli molangi edi donc to tika été na mamunyoso. OK, voilà, merci vraiment, merci papa. Cordon. OK. Merci maman. Eloko na osenga kana za kusadresse maintenant na papa social. Merci mingi na papa social yeli molangi edi. Likambo eza ya liboso te abanda nango ti tozokende kaka eza pe ya suka te asungaka toujours bana fondation même hors ya fondation que la terre soit légère na petit nabiso Richard Mbata et puis merci maman. Papa Cordon na tuna boye ndenge problème ezui Richard na Bercy baza na kati association na bino et maintenant sort nini soki ezalaki neti mwana na yo ke akutani na likamba bongo elinga ezala ndeni bolinga bo dessiner nini mpona Bercy mwana na likambo. Mais avant toute chose eza d'abord accident soki Bercy ndenge superviseur uti koloba soki aza na esika ya bokangami c'est parce que eza accident et puis mort d'homme ozomona donc nyonso topesi na nzambe namoni ndenge na ko condamner te ndenge pe na ko zwa parte ndenge superviseur uti koloba izaka ndenge wana donc topesi faute na mutu te to pesi pe raison na mutu te eza nzambe apesaki nzambe a retirer kanda pona ndenge ebo perdre maître Richard na cause à Bercy. Non, toi na kanda te eza eloko yaka toujours nzambe a promettre ngo yaka kaka ezanga raté mais aza membre na biso manga papa social toya pona ye potaka ndenga kufaki ya tokozanga te photo zala pabi ke bureau na ye faut ezala place wana po mona na bilili na ye. OK, merci mais boza ba souvenir ni na fondation na bino pona Richard. Bon, yeza membre na biso amon na biso a fondation papa edi yele papa social molangi partout tokotika te po ye asutera partout yazanga raté partout côté batune bazali yazanga raté faut azala na ba tozana ba maître ou bazaki ba ami ba proche ya Richard et puis bazapi ba proche ya Bercy mwana. Bonjour. Bonjour. Okoyi un peu kopesa kombo na yo. Nga mokili mbebi mete reke bo mtokanga kanga ba yebi reke mbisi poto ba yebi Afrique ba yebi kini ba yebi suksa ngai mete reke. OK, maître Requin ezo salonde ni lelo dernier hommage ya Richard na ebité so za ressentir ndeni pour Richard azaki bras droit na yo ele Richard na ebité so sentir ndeni eza pasi na mutema eswa pa na vana na Bercy na vana na Richard c'est meilleur ami na vana na ye na kemba na ye na liana na la place mon na ye mais ma Bercy c'est un musicien mais na vanda pe na ye na viva na ye na liana ye
mais eza kaliwa liwa eza nzela biso nyonso mutu nyonso akufa ekoleka oyo eyaki wana biso nyonso toyebi te eza accident mais nzambe ye moko nitu ayebi makambo oyo ndenge akokata likambo yango lai. Mais bana ngirangiri bolobi ke ata Bercy so abimi na prison atia makolo na ngirangiri te, mais pourquoi bobalukeli na temps ya likambo erezuye tobalukeli ete eza mutu nyonso bamaître baza bato moko ya mystérieux ntango avandi baoloba makambo na bango ntango alobi mais ekoma temo abimi mpe prison boye bakisa bango esprit eza makambo eleka nango siko nde makambo eleki boye soki Bercy abimi bozabela la courage toujours otambolaka na Bercy aza pourquoi pas aza mutu ti anyama te tovanda na ye tozala na ye topesane mbote tosola toliane ensemble mais zalaka na ekenge vivre ekenge na ye mo bayemba ngo tolia na ekenge kasi yango na sekenge so na ekenge te ma trop mais grâce ya papa social lié bana poto wa mona mutu asali makambo so eza ye donc nde na teli boye na vivre boye eza grâce ya mutu oyo sans ye donc na kufa so ko tchenga kraka edi la bimisanga mais kala mingi te edi la pelenga keche bana poto webi na ko mona keche tana la tikitoko. Ok, voilà, à la TikTok, tu sentir. Ah oui, bonjour. Bonjour maman, bonjour. On y va maître Requin sur le bas. Bon, nous sommes vraiment déjà mettre un bis à l'objet. On a un champion Skoda. Donc, Mbata vraiment, c'était vraiment pour moi plus qu'un ami. Donc, on a un recipient pour Asili Garato. Donc, il y a Asili Garato, à Bogoso, on a 15 à 10 minutes, 15 à 2 minutes, il est mort. Donc, Nzambeka azwa molimo na ye pe mana kimia badalobaka na bango kaka soki liwe ye badalobaka kaka me Nzambeka ye moko ebeta accident ndenge ezalaka nyonso kati prince batuti tombeka yaki azalaki na Bercy nde ekomi bongo me Nzambeka ye moko ayebi ye apesaka mpe nde azwaka. Est-ce que ozwa mpe temps ya kokonota mpe Bercy na prison? Ouais, akotaki prison mercredi vendredi kaka wana nga azalaki de na prison. Dimanche coulé puis nazaraki na po bino ba maître bozo kani na Bercy bo dévorer Bercy na comprendre te boza le procès bino zo banate bo kani na Bercy par rapport à quoi entre te bino bozo ba keza accident. Non, et là juste bata Facebook nde ba bo makambo Bercy aza mwana ngirengiri ya tongo ya moyi ya poko. J'ai ba go kani na Bercy. La preuve en est que tozalaki biso so mettre le mercredi pas na bango. Tu sois na parents Bercy le resate Bercy to kenda hotel en prison tu sois na ba chombo donc Bercy sera bimi prison rien ngiri za mabele na ye. Mais so que nota Bercy na prison est-ce que Bercy azobela? Bon, et là normal il faut bela pour et la première fois que tu sika moro na encore te banda botama. Ba raisonnement on a d'hôtel la kaka donc mais njamba osale grâce à se rétablir na. OK, tu comprends te awa vraiment na matanga ya Richard to moni ata ba mission moko te baye présence ni ata ya ba mission ya Ferré ya Wenge tozomona te eza pourquoi po ba bwakisi Bercy. Bon ba bwakisi Bercy tozana mettre FBI on attend na Fabregas déjà so to moni c'est que Fabregas azali mais tout peut-être bazana ba makambo na bango pour le samedi ba conseil ezali senga folala na moi au récupérer Tibutu faut conseil ezali. Mais on est toujours de cœur na bango nyonso to benga na ba chombo to na concert photo lala bon mission na poka bazaki ba délégué ki ba bureau na bango na mo ndé ba 80 mais bazaki déjà. Bonjour, nous sommes un représentant et directeur du bureau de l'ambulance d'Angola. Donc, tu comprends peut-être que mission, Kimi, Tindika, Bino, Bureau, et Zanine. Tu as mission, Bazaming, Bazan, voyage, aussi ça va contrôler, contrat des arts. Il faut aussi ça contrat. Oui, que l'ambulance d'Angola, c'est pas l'une des personnes à prison pour aller attaquer par Watakuna.
Il y a Mercure. Mercure azara toujours l'école. Mercure d'Akimi Akimi Wenge Mercure. Il y a Kimi Wenge, il y a Longue Wenge dans ma cam. Parce que ma cam ni nango longue pour pas voir peut être mon appelle différence pété. Pour différence des athées pour na Wenge alors que nega ba pays d'Afrique pas ouais rançon. Si quoi pas wata OK peut que pays d'Afrique à quel poto? Malgré que poto te paie d'Ikea l'autre luka non paie d'Ikea to zanga paie d'Ikea. Oh donc na Wenge kuna Kimi salate. Te paie d'Ikea rezate kuna donc sa souffrance. Nganzi mina ngati. Nande landelo comprendre. So landelo mona ke Jezabo. Est-ce que vous peut tant que l'hôtel à Bercy la prison, soit ambulance, ça peut tant que l'hôtel Bercy en prison. Te ambulance ça en voyage, mais programme déjà tracé. Ce gars a yé trop en prison, ma carte pour l'hôtel moi. Moi ça ne soit parler n'enga ngiri yo yebi maki bokongo. Moi ça pela mamba. Oui que hello moi on a remarqué l'animateur vraiment bazan bolingote depuis Bercy moi na côté prison, ambulance ça na kin. Azu ton côté collègue n'était pourquoi? Te ambulance ça na kin mais moi ba makambo za ki yebi ka ambulance ça ba travail belor au sala. Pour qui les autres là poto partout monde tu ba oza ambulance. Pour yene makambo actualité ba animateur sans ambulance. Mingi ba animateur otanga na baza soutien. Animateur na za soutien. Ozolo baloba na ba animateur tout ba na c'est. Ok, voilà, merci vraiment, merci. À toi, coach, toujours une interview. Bolandi, bureau, cordon, il y a animateur, ambulance d'Angola. Bon, toujours les gars à présence de la mission, vraiment, c'est déplorable, vraiment. La mission, bah, on en a été. On met un coffre électrique. Kolanda ba interview to Zweli Bino pour na Moussa Topona Yangoyo. Vous s'abonnez toujours à la chaîne Nabino Info 16. Tout ce qui Nabino tombe à la levée du corps. En attendant, on a profité pour nous faire un remerciement à l'ambassadeur Raymond Singa, chief na Suisse. Fiston Malula Immorta, mon grand frère perso. Nabo Sanité, Irène Ouantara. Babi, moi ça Mokondi, Irène Ouantara, moi ça Mokondi na Paris. Nabo Sanité, Kabibi Kankou, ma copine perso. Nalinga bino tellement mingi, comme Bayunga Mokondi Espagne. Nabo Sanité, de King, fondation de King HB, le jeune leader Nabo Saniote. Bon s'abonner toujours à trop la chaîne Nabino Info 16. Émission Abino sans frontières et Tiki Binoté. Donc Abino toujours par image pour na kosa Abino va bien. Vous a toujours connecté. Vous a toujours scotché. Nabo Sanité mon cordon 16 mm. Mon bal la sourire dans la carte moko. Honorable José Makelele a la cache RDC la commission bino nyonso ba balinga ngai ngabe linga bino makasi mais angele ki hein bolingo na nga pona bino vraiment leki makasi ba ibota la levée du corps ya maître Richard vraiment merci to bandaki na ye to senga simizambo na moment toujours
mema nzoto mawe esika wapi ebongisamaki mpo na mawe na kotosa nzambe telema na kombo na Yesu. Nzambe merci papa na lola mozalisi na likolo mpe na se tokomi na ntango yango ya suka mpo liloba na ye kokisama tozwamaki na mabele tokozonga na mabele circonstance oyo monene oyo tosangisaki biso mopai na mopai towuti eto limami na yango elongo na molimo na yo na kimia mobulu te pasi moko te désordre moko esalami te po Saint-Esprit azalaki en œuvre na kati na organisation nyonso. C'est pour cela toujours remercier yo oyo pour moment tozodondola lisusu nzambe mpona kotondola nzoto na mowei kokende kotika yango bisika wapi bawei bakendeke na cimetière. Nzambe zala na kokende zala nzambe na kobatela na biloko esalami na maboko ya bato lokola mituka na nzela mpe lokola kino na cimetière na kimia likama moko te esinda moko te kozwama parceke toza na elongo pambola mpe bana na nzambe nyonso bayebi kopartage ensemble kolela ensemble na kati ya libuta oyo eza frape yo kozala nzambe mpona kozongisa moko na moko na kimia na bisika na demere na ye kimia na ye mpe tikala libela na libuta oyo merci mpe toza malamu mpona biso tokomisi yo mpona depart malamu mpona kozonga malamu biso bayo totikali mpe kozongisa molei bisika wapi obongisa na kombo na Yesu tolobi mpe nakanisi tosongi na didie lokola bato ya fanfare bazali te atiele biso nzembo ya séparation bana misatu bango yoyo deja apesi bato pasi akufa akozwa mbongo te mpona mbata akozwa mbongo te bakangaka ete me bakangi ye sikoyo